mokili kitoko et kosala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matete. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko balinko benga na niveau ya mikili ya poto, oui ba que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Rosagalate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandeko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. Voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple.
les champions, commando militaire, Nande Balupuka et Mukendi, grand maître. La caméra n'a pas été déjà au deux fois. Allez, la caméraman est belle là. Voilà l'image. Oh Matete! Aïe Changala Dongo Matete. Télévisé!
Edingwe, aê! Edingwe! Muito bom, Kaka! Edingwe, aê! Muito bom, Kaka! Edingwe! Olha Jamais ça va comme vous venez. Matata, mataka na lobo kwa. Dala, mataka na lobo. Papa, oh, un petit capaté. Vois. Champion du monde, là, oh, Matete, oh, Matete, oh, Matete.
Vous êtes sur le mouton, mais t'es sous tes pineurs. c'est une longue là de l'OP. Comment la vidéo qui a la chose qui est ici dans vos cours. Jangan usah mana siap. Matete, biso. Matete, biso. Lokoya mobondo. Matete, biso. Lokoya mobondo. Simba. Matete, biso. Lokoya mobondo. Matete, biso. Nalina profiter pour na koloba na réseaux sociaux. Ngai na sala na SPT na poste. SPT. Yedi mingi bazoko loba mingi mi bilobela.
ye dit aza susu mutabilo ko boyebaki te ye dit akoma kimbangisi converti so na zolo bela bino sincèrement en tant que kimbangiste to sala na tata na ye na SPT na poste ma kamususu eza en privé ye dit a eu chance na yebi bien naza na témoignage moko na kopesa na ye pona ye dit nga bakangaka nga illégalement na salaki raison pour laquelle etindanga na kendo sala droit nazaki na mwa babiloko nanga bakangi nga illégalement mutu ayaki na kasho ayi alobi mais pourquoi bakangi papa oyo akokota na kasho te pourtant il y avait des documents alors nasepelaki na eloko wana te ye di alobi no il faut bobimisa mutu balibéraki ngai alors raison pour laquelle nazosenga même na justice na biso bati kokanga batu illégalement il a dit se converti en tant que kimbangiste et je vous conseillerais dino pe bolanda exemple ya dit qui seza na tina moko te nazali boso ba konzeli ngomba ce que boyebi nkamba te bokende nkamba et le berceau de l'humanité bokenda ka soko za na problème kende nkamba amoni masi ya Edingwe mama misi yona soki mani mo papa les problèmes pour la air et c'est la prière, tu amènes la prière, tu libères la mort, comme ça, jour et enterrement. Kombo na nzambe tata, mwana pe tata molimo musantu. Ya solo batata na mama. Soki tomonende tata yetu kana tulokana. Imbangizi moye. Tolobi boye, okombo tata mwana pe tata molimo musantu. Ndenge tomoni tata wabiso, yaya wabiso, noko wabiso. À côté na centre tata Edingwe ezali hasard te parce que papa Edingwe a se convertisaki na kimbangisme en tant que croyant kimbangiste azwaki baptisimo akomaki dia kimbangiste baba no mela pe
nani? Ngwalwe. Otike dire merci na nani? Chaque otike dire merci leki. Akipe bana nene. Akipe miradi. Akipe bana de Jésus. Ngwalwe. du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du masolo yango yo eza kutu ya kolobela mingi te parce que soki noza mwana kini il faut esika naza donc naza na rond point Kimpwanza donc naza na nsima ya statue ya papa président na biso Kasavubu na mopanzi boye soki na mati tout droit boye nake sayo soki na mati boye nake bashaba mpona bima victoire sur l'avenue victoire na rond point Kimpwanza na nsima nanga bomoni toza na 14 sur 30. Donc, je avenue Victoire et Poussani na Katiti, avenue Elani na Sima. 14 sur 30, c'est ça, mise en vente parcelle. Masolo yango. Dari la nanga vite fait. 14 sur 30, ça va être ça. Donc, Dari liara po. Tout là, c'est venant na Sima. Yara est important. Voilà, donc. Tobimiti na porte à Sima awa.
Tobandai tobani na nenga entrée kuna tobimi awa donc avenir Sima na ya awa ya kati. Tozana 14 sur 30 na avenue Victoire rond-point Kipwanza masolo ya mwana bobe nganga na numéro nanga to sola kimia. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, na elibino lisola Gitoko, je pense que dans la commune ya Ligne, normalement ils venu Kabamba, mais tobenga ngo aveni Nyangwe. Mais ils ala ngambo ezala Nyangwe, ba mapango za ngambo za Nyangwe, ngaba pango za ngambo boye eza Kabamba. Donc tous la Kabamba, aveni ntolo ba aveni Nyangwe pour ba comprendre référence ces années. So de moutons ya 24. Avenue wana Kotuana, ou le qui marché 2 ou 3e parcelle après qui marché ne place au biso tozali. Awa, je souligne que c'est eza espace, eza lupango, eza 15 sur 22. Déjà. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Louise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.